Voilà, bonjour les amis, je crois nous souhaiter la bienvenue. Bah, actualité ça ma casse contre bah, M23 et les ennemis de la RDC, raison pour laquelle bah profiter pour bah me déranger. Na kena lumbango ko yebisa bino boyi. Nazala makami balé. Information à liboso ezali ya indien oyo baza ko benga comment na si je peux aller plus vite kotala comment les ali Arish Jaktan. Arish Jaktan, c'est son nom. En fait, Indien Oyo, c'est un gérant, il y a bien nyonso Joseph Kabila. Na Olive Lane. Aibi ba secret ebele. Yende atambolaka na ba qui marché nyonso ba hôpital HJ ndenga zali wana vraiment il soutient à 100% mbongo elongwaka awe kendaka kuna ko soutenir ba M23 na ba AFC ya nanga Oezali bor pe lisusu ya Joseph Kabila nanga ane vraiment juste un coordonnateur. Alors mes chers amis, wana information à liboso Yami Balé c'est confirmé que Walikali est tombé entre les mains yaba ennemi. Pourquoi? Parce que Mbongo Elongwe awa Kinshasa. Donc pour ne pas passer là, ce monsieur est arrêté azana aner. Abimisi ba révélation grave. Lobi na tongo dena kopé sebino ba détail sur ba révélation grave oya pesi. Mais alors mes chers amis, sans plus tarder, na ebsibino ke Walikali ba officier militaire ya FRDC o baza kuna ba liembongo. Ba liembongo etamboli. Bandeko balandi. Tozoe bate en réalité ba lindi nini na FRDC. Fachi. Ba officier militaire au baza kuna na est. Biso to kanse ko longoli bango nyoso ba mutu ba otika la ba sala nini. Ces gens sont au service de Kabila, ils sont au service de Paul Kagame. Baza produit un brassage na mixage. Tozo bate on peut dire quoi? Qu'est-ce que nous on peut dire sur ça? Mon konsiamboka to komi fatigué. Tala même dans la présidence de la République. Soko tchaka mwana na yote. Soko tchaka bat oyo changer te. Mais les informations, chaque fois, à chaque moment, Pero Luara, Abandako Wak, Abandako Pelamoto, chaque fois, il a ses caméras là-bas à la présidence de la République. Maintenant, où sont ces caméras? Donc, tu as compris que tout autour de toi, Oza non a chance, Nani Moussinani, président Nabiso, Oza non a chance, il y a qu'au travail là-bas, au bazar sérieux. Mais peu importe, nous évoluons. Sur le plan diplomatique, tu as battu à plate couture, comme je l'ai toujours dit. Alors cette fois-ci, télémé la option maintenant de la guerre militaire. Réorganiser encore l'armée, ça là de façon que va très balongwa. Président Nangaï Fachi Beton. Osa excellent. Olingi Mboka Oyo. Osa vraiment nationaliste. Nous n'avons peur de rien parce que nous savons que les sanctions, elles en a katsa koya. Bande Kobalandi. Oyo Nazak Ebsamo Konzi. Et puis, en plus de ça, nous avons révélé le comment Toyokaki. Et c'est Betami déjà que nos lobby match et qu'on a stade de martyr, sabotage, salement. Et puis, Bazolinga, mon réseau tambola na pour batu population, basala soulèvement populaire, et qu'on les KTP et qu'on salema pété. Nous sommes en service, il y a sécurité, des gemmes, na service, nous sommes en renseignement. Bon, mais ko télémé, na ko fongola mise sur ce point-là. Alors, Paul Kagame, un aventurier, un escroc bien reconnu, bien que vous signez naïe, président de la République, signez naïe, engagement, il y a cessé les faits. Ce sont des gens qui ne respectent pas les engagements. Ce sont des gens qui sont la mafia. Bien vous signez le lobby, Walikali va récupérer. Et puis Walikali va koti makolo, koti makolo arnyonso, polele. Babundite, donc événement ya Bukavu, Goma, nde salemi susuna Walikali. Donc, ni n'yangwe ko empêcher basa la peine à Kisangani, na Lubumbashi, basa la pena na nani na Maniema, na Kalemi. Donc, mokonzi mboka fongola miso. Fachi Beton, fongola miso mukwantombolo. Fongola miso sur ce point-là, Luka ba stratégie, mususu. Wazalendo bolembate, s'il vous plaît, bolembate, botelema. Toza simanabino. FRDC, bilenge oyo nyonso ba outil formation, ya sika, ba force spéciale,
bino nyonso botelema toyebi ke commandement des amabe bazolinga nde bafragiliser bino botelema Fachi ayoki amoni a découvrir. On croyait que bato nyonso na basili nzoka base ebele président na ngai sala vraiment nettoyage na bato nyonso wana longola bango wana kuna eza milliers ya cop na bango po batonga bandako awa basomba bamituka basala bamakambo au moment ozo bakoki kobomisa bandeko c'est le peuple qui empathie bamama baza violé bana baza koboma bango bato baza kufa du jour au jour. Donc il y a des mouvements insurrectionnels, il y a des carnages qui se font à l'extrême, donc en tout cas à outrance. Voilà pourquoi nakosenga mokonzi ya mboka malgré kotoyo tozo ko betelo maboko pour un problème de diplomatie oso battre mais sikoyo kobosa na te option militaire il y a traîtrisme à outrance luka possibilité to moyen mususu okoko sala nzambe oya likolo akobosa na yo te akotika yo te akosunga yo. On ne peut pas permettre ba Joseph Kabila bazonga na mboka oyo, on ne peut pas permettre ba nanga ba kodona na mboka oyo, ba Rwanda ba ko zonga biso na bombu. Nous savons que les États-Unis d'Amérique bazo déployer kala mingité ba commando militaire ba commando o ba koya peut ba siéger est de la République, mais en même temps nos FARDC il faut biso moko nanu totele mangui to bunda to avancer et ko sala malamu. Armée Moussouba, mercenaires, ils peuvent venir nous aider. Mais ce qui peut donner notre force, tous allons quoi banamité, bisomo qu'on a nous, tous allons engager et que ça la bien. Nayoki nungu pour le peuple de Kinshasa. Binoba na Kinshasa kuna bozali na Kinshasa. Botika biloko akeno to yamba fachi na aéroport. To boyi mboke za na insécurité. To boyi biloko wana. Botika biloko wana, botika biloko wana, botika biloko wana. Nous avons encore besoin de fachi. Aya aleka ninga yaka akende to boyi biloko wana ba attroupement inutile ba bisengo no toza na ta ko ya osepela ndeni ye abattre diplomatie kuna kotoyo na option militaire bazo battre biso ba récupérer walikali centre. Ça ne donne pas la joie. Nous devons nous tenir debout, créer ba marche, boya, ba mouvement insurrectionnel, boya, ba coopération nous ko salema ba Joseph Kabila, ba Nini, ba Nanga, ba Moïse Katumbi et toute cette bande là y a ba criminels. Donc il faut toboya ka bilo comme surtout ça la chante sentimenté. Merci beaucoup mes abonnés, merci beaucoup le public, merci beaucoup yondo zo kolandanga na TikTok. Awa et ratakate. À chaque moment, à chaque minute, à chaque seconde, artiste Youssouf Fukano ja pesakaba news, apesaba actualité na ndenga jeté. Beti na kata compte oyo. Na mona ba abonné belé. Bino ba abonné bosaki na compte mususu boya kotoyo, masole zande awa. Ba j'aime pe ezangate za le belé. Parce que lobby na tongo et kozalo pesi mwa boyi. Nana ba révélation na bombi yango po talaka kaka natika na pesa bino en tant que patriote pour na souci na zagi nango. Merci. Merci à vous. Bye.